style wana pose yango idée utaki wapi? Source d'inspiration je l'ai toujours dit, ils allaient assis la Bissal ou Beckham. Là, na sala 3 ans, là na boutique. Boutique il y a moi na maman na ngate. Il y a moi na tata na ngate. Il y a membre ya famille na ngate. Il y a circonstances. Na nos pour la tinel ba balala. Donc faut que la boutou ya boutou penza parce que faut pas. Na tinel ko sukola nga na tele miso mutoya na excuse muto sukola. Na biso na ke sukola ye pa lo bana mukika bon excuse muto sukola awa. Ba bieza ami électro. Parce la montre automatique. Les bandi ko nga ba biti landile bien. Landile bien. Moi na biso ko sala za pedi. Landile epinza. Mais ça landile abino rien que ba ni. Alimité ngana yeba nga ba bisanga na ndaku ya grand frère nanga. Na 23h parce que moi na ya bien que kuta na mobile. Na bisi nga na bisi moi na sali stratégie moi na 23h abengana. Nga bakanga ndoki. Nga bakanga ndoki. Na feni na ndakuka air makambo ye ndenge yeboye. Azoyebisa bato place na zalaka. Kino na zala ba maki mona yinga na sambe. Na kangala sela ba chance bato. So la li plus nga na zo ba choc na bato bazala pembeni na nga. Ki bato bazala musika na nga. Kobanda na ye mutu abeta lisolo. Tina ba o bakanisaka. Mutu oyo abimana nga azate. Mutu oyo pe abenganga na casting moya film pornographique na échoué azate. Azate. Mutu oyo femme na nga to fiancée na nga to copine na nga ki no ebise ki no fouter azate. Spécial Sunga orphelin. To soutenir orphelinat vida. Akata orphelinat vida bolingonde vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat vida nzambe atieli sonae awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat vida. Misolo na yo okabola yango na banani. Orphelinat vida. Esika bazozwa bana baza orphelin. Et baza délaissé. Nzamba sino na moke kanisi la orphelin. Orphelinat vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence po ekoma na destination. Nzambe na lola mona bina pambola bina vraiment azongisa ya ebele. Comment na oyo nyonso bosalaki. Lelo toyesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozo futela yango chaque mois bana na biso fo balia. Bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Na sepelaka na donner oyo, bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basalaka Nzambe sengi parce que c'est loko Nzambe sengi na biso ki Nzambe. Tu m'as donné cette vision. Mais je vais pas travailler toute seule. Bah bosa loka ba provision atie tout autour de moi. Nayango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, bengi bisona, plus 243, 97, 666, 66 04. Oui, je confirme des boutiques et Tikala Moko na République démocratique du Congo. Miss Lo boutique a même biso poto na Kinshasa. Ah, merci mingi na maman Laura na ndenge o même biso poto na Kinshasa. Ah, les amis, c'est la boutique, tout est à l'arrivage de la France, États-Unis. Nous avons un poudre Kiko. Poudre Kiko. Nous avons un bureau sur son baya, aïe, tout qui n'était moué. Ah, tout qui n'était. Ah, les amis, Paris, États-Unis. Les amis, mélange tout. D'accord, il y a même une différence dans le parce que le rangeau par Colibo, tu fais des tenants, tu vas pas moucher, non, je te le moué. Non, pas à lui, surtout de ça à 48 heures.
En tout cas, ma qualité na moni mwana mama kobukana te soki olingi olata kitoko mpe bayeba yo yaka mbangu na Miss Lo Boutique na yango okokuta basapatu bilamba ya basi maquillage mafuta baparfum mpe biloko mosusu te po to ekiti na Kinshasa po mona biso ezali pasi te tozwami bongo na avenue Victoire numéro 5 commune de Kasavubu to mpo bengi biso na téléphone na plus 243 85 64 11 889 0033 78 33 03 749. Mwana mama kobukana te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batampo banduta baboko na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobukana te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azosoigne nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto betela batampo esalaki ezambe te esilaka te elonye nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta w bolingo na théorie ezanga moniokoli mais sur terrain kotakoliki bomango nde tomonaka humanisme yeye sheri okwaki wapi papardon ya baba oyokisoni te bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote bala nyonso ya Chebiso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande kola bino napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir boza ebele bokota la biso na pesi bino mbote merci na confiance na Chebiso Télévision. Merci à sponsor na biso Yesu Christo ye atika biso te na maïnion surtout ça la toujours présent et on moment aussi la raté to matarate mais to zali quand on parle de chaîne YouTube on voit Chic Mukadi on voit chez biso Télévision matoni mingi na sponsor na biso mususu pe fachi santé yango ndeko sala ke santé ya bana kine za malamu merci mingi na ba onion sur l'anima ko sponsoriser chaîne oyo chez biso Télévision merci na maman Emily Setimainga mwasi nzambe na orphelinat na ye vida oyo ko sunga bana bitike lelo toye ko yamela bino moko ya ba artiste comédien o lelo na wi kolobake na ba o babimi yenda ko sa succès na style de jeu na ye to ko yeba lelo papa na peshe mbote mbote mingi na ngolo nzambe mbote pe na ba abonné nyonso ya chez Biso Télévision na ba ono ba s'abonner te so bakute na libaku ya kolanda ba s'abonner et puis na pesi mbote vraiment émission avant to banda est-ce que vous êtes chrétien musulman to bouddhiste je suis d'une famille musulmane maman na nga musulmane parce que surtout beaucoup ami na bo mama kaka mais vi ba étude ba nini et ça là qui na zo baptême naza chrétien pendant premier secondaire mais oui comme camération la prière il y a une minute kaka pour tout côté na mozilo émission maître ya temps pe ya circonstance tika ete bonzambe na yo ebandana biso ekobana biso pe sukisa na biso kolo oyo nyonso ekotombola bonzambe na yo te na nzela ya mosala na biso pe ya émission oyo toalingatio yango au nom puissant et glorieux de Jésus nabengi présence na yo ezala na biso présence na yo inspiré biso présence na yo et assisté biso jusqu'à la fin en nom puissant et glorieux de Jésus-Christ nous avons ainsi prié amen amen on a vraiment quelqu'un solo. Apparemment, comment on a eu trop timide, mais ma camo bimisara na monoro ne utara wapi. Bisango ka sur scène, en dehors à scène, bazala nanga, ba camarade nangai, ba El Jombala, ba Arnaud, so bazala nanga en tout cas deux fois, ba luka route na bisango me bimate. Donc il y a un ka ko bima na caméra en fait. Comment on poni style ya wana, on s'inspire na maman Kalunga donc ba baté. C'est mangala mabe au comme no munor, mais ce qu'il y a eu aujourd'hui, mangala mabe na munor ko bakisi. Et ça les deux bulots à la fois. Style wana pose yango idée utaki wapi source d'inspiration nanga je l'ai toujours dit ils ala assis la bisa Lubekam OK ba joli Kalunga ba
tout ce qui a là basé belé ba Naomi Lufangenda et tout natala bango parce que tout ça presque le colomoko mais source d'inspiration na ngai les alara si la bisalu parce que même baleki nanga baninga nanga baleki nanga ba JV baninga nanga na utako loba ba Jombala banani bayebi question nazanga mona ndako sur internet nazong ça va filmer asila ya kala natala yango ezala maloba mususu o na loba lelo bato ba sepela nango nazo yango epa na ye tant mususu ye mo pa ye ba lisute nazo yango epa na ye donc source d'inspiration nanga ezaka sila ba geste sur scène nazo ata otala ya Dadi Dikamba la paix à son âme. Ok. C'est fini, voilà. Nando c'est pendant avec toi zoloba. Ngana za mutama voix ngazo ngisa maboko et tout. Nazo ngwe pa na ye mais créativité esprit ya ko avancer na nzela maloba nazo ngwe pa ici là. Aussi ya malamu ya mabeni yomona pas maman na biso social bisalo pour mutu atana bolamu azape na mabe en passant au ko sale moi une petite remarque sur scène pas na vie mais sur scène nini yomona ya mabe et pas comme on a fait aussi la bisalo les 5 ba Mikolo yenda za na top numéro 1 na momentali ba film na YouTube. Il y a ma belle sur scène na monate parce que à chaque fois na joie na ye abimi c'est dans biloko et c'est enfin des leçons lelo à chaque fois na assister na ba tournage atata ngazo ya jouer pas na biso na bela a servant ngai kaka des leçons na ba biloko nyonso oyo ya bande ko sala donc oloba ke non ya mabe na yeza ke loko boye wana en tout cas na za na ngote na nenga mabe te sans hypocrisie sans ignorance ya mabe ipa na ye na nzela ya musala na za na ngote. Ok. Lelo Yobimi, est-ce que vous avez que na ba acteur ba bimi na révélation à 2022 aux a parmi ba ce 5 bateau ba peut trophée parce que nous as youtubeur il y a solo na YouTube. Déjà trophée année passée. Aux qui déjà année passée. C'est que vous continuer, c'est que n'ajoutez pas au courant, excusez parce que nous na monique eza yo. Yelo na trophée. Hein? Les yo Obimi et ça la connaît ni lelo yo comment na ba passion l'équipe parce que moi ngana yiba ito ngana to yebani to lianzungu moko to kabola makamo ensemble na yebi passion to mona tant le mi mona ka okomi Jérémy mon ba betali sona et ça la connaît. J'ai toujours dit gloire à Dieu hein dans le baka gloire à Dieu parce que ceux qui esalama ndenge za boité na invité so etili lo na ngena bandola la wapi na ngena bandu vanda wapi OK na ngena bandu continuer ka ko fanda na sima batu na ngena bandu continuer ka kola na boutique ya sœur na ngana na Konde que je salue aussi en passant na ngena bandu continuer ka kola na boutique na ye to en fait de fonga mo boye na koma sujet ya osambela ya kolela ya koloba donc na koma sujet ya makambo ebele à la fois so na otala o naza lelo so na otala tant susu au monde a boy na tourner bagage mais au monde a nazo d'ailleurs sur scène na sengio voilà au monde a papa chic ndepo ebo elinga su kopa bagage mususu voilà na maman mona poto abeinga lisusu sela nga bagage donc sentir que na misala easy ya osala na mesa en dehors ya musala na nga moko privé mais na misala moko easy ya kosala j'ai toujours dit gloire à Dieu j'ai toujours dit merci à Belvi Kondi. J'ai toujours dit la patronne. Merci à Naomi Barcelone, Kevin Sidney, Papa Kowe. Donc, si on a réalisé le plan de sur la Lobananga, gloire à Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez un mauvais souvenir au Lélopé, Somital, un mauvais souvenir on a souvenir au Cameroun, peuple de Dieu, Bamounapé. Par rapport à l'histoire, on peut motiver lobby au EP ba les canons dans situation les canons ba que Nsamba existaka que un jour Nsamba Rosala va perdre espoir. Est-ce que j'aurais un mauvais souvenir? Et puis, un témoignage dans mon salaire, et dans la vie, de salir témoignage, un mauvais souvenir. Voilà, entre-temps, l'accès trophée, avant, avec besoin de témoignage, on a un trophée, il y a. Ok, félicitations en tout cas. Donc, on a inventé. Donc, on a raison. Il y a parmi les oyo, petit lumière, na comédie, on a succès Mikolo. En tout cas, félicitations. Merci. Merci Ndeko. Simulaye. Est-ce que tout le monde a un témoignage au Mamouni Nzamba Selayo à travers cette émission, bien sûr, Police de Star? En tout cas, je crois que tout le monde a branché la Police de Star. Biso ba oyo toza ba fruit des dieux parce que j'ai été à un moment j'étais de tout le monde. Voilà. Na lobango je prends la émission Kati na Salaka. Na lobanga eloko oyo papa Mike nga na nyokwami. Na bandi nyokwama lelo te au fait.
na bandaki konyoko maduti kala erka na comprenaka makambo mokili nde jour mpasi ebandaka parce que à un certain moment nazalaki na mutu ya ozwa ata telefone tatunanga boni olamuki nini olie nini azali te nga nasala 3 ans nalala na boutique ya mwana mama na nga te ya mwana tata na nga te ya membre ya famille na nga te ya circonstance lelo so ser na nga atelemi awa nayebisi bato ke non andeko na nga te moto ondima te mutu mpenza azwanga parce que je n'avais aucune place ya otya mutu nayebisi nga ya olala na boutique na nga et j'ai fait cela pendant 3 ans. Oh là là. Nalala na boutique mo boye nalamukaka mpe tant mosusu nayebaka jour mosusu boye nazobela naosa fièvre nameli kisi pendant la journée place olala eza te parce que eza boutique efonctionne olala kuna ndenge nakenda osolola na hôpital mam naoloba na yo esalama na lola te esalama na matete na mai ndombe batando wana bana nyonso ya matete oyo bayebi nga lelo bakumisa nzambe nakenda nasolola na hôpital ya docteur Youssouf que je salue nasolola na papa moko azali sentinelle wana ateli nga mbetu oyo eza vide oyo maladi aza te napesi papa na 1500 francs na etan wana apesi nga mbetu wana na live ba 10 heures ti ba 15 heures docteur Youssouf aye papa na bangi ayola musanga abisinga na porte ya nsima na ndosokola na tinel bato fo balala donc fo sokola na butu ya butu mpenza parce que faut pas totoki mai na ndeko na nga Aaron Makola l'homme de Dieu que je salue aussi moi totoki mai na tinel kosukola nga na telemi so moto oyo na eskize ye moto osukola nga biso naki osukola ye mpo oloba na mokupeka bongo eskize ye moto osukola awa donc c'était comme ça. Et puis pendant tous ces temps, je n'avais personne pour me soutenir. Et étant on a eu au téléma pour dans théâtre, il y a un salarié que ma campé est fungwama, ma campé qui est dans le moi malade ou moi mouillé, bah traitant là de tous les mots, je peux dire. De tous les mots parce que si j'ai à mon chéri même na ma propre famille nanga. OK. Na yeba période mon azobela libumo ezotumisanga. Bandeko nanga moko mutu ba kino sola na médecin aolandelanga babi eza ami beleki trop. Parce que la montre traitement. Mais bandeko nanga babiti landela bien. Landela bien. Mwana biso okozala za pedi. Landela epinza. Médecin landeli abino rien que babi. Donc ça aussi n'est traitement puis à contrôler maille ana nzoto moi za allergique aza fragile amela bimela melate amela maille oyo donc na bana osuma ba maille osuma wana depuis ce temps là voilà pourquoi na za kimi est-ce que mutu ake notre na médecin ndeko na yo moko atosola na médecin aka tsolika moko oyo peut-être ozate peut-être parce que tokola na baninga tozala na bango lelo mpe bapropulsa ntan mosusu bango babandaka kopropulse liboso na nganga na yo ya na nsima motu otelema beta témoignage wana ozala te au fait na banda ozala nde motema malamu depuis kala na banda osupporte bamakambo to kosupporte bato depuis kala peut-être ekomaki okomelanga lokwa badefo moo boye bamaster na nga baya fififire nze badeko bilonga lelève du maître akozala wana même à 80% on peut défendre la likambo boye parce que tu vanda bandako moko tolala bambetu moko ezala un mot vandi ba yo biso décor à lobby boye mais so tali place ou tina place okomi on dit maté ya lobby yango akolo bango te poso za muto lo bango anga lo bango na temps wana lelo bo akolo bango te lelo bo akolo bango te donc ba bilo to kutana nango e koma na moment mo boye o vanda na ndako mutu te po mutu alingi na ete alingi te nga na yeba nga babibisanga na ndako ya grand frère na nga na 23 heures parce que moi na ya bimeke kuta na mobali bayebisi nga nabimisi mwana nasali stratégie mwana 23 heures abenga na nga grand frère na yo grand frère na nga ene grand frère na nga mosusu
C'est ma famille en fait. Malgré tout, c'est la famille. Wow, c'est fort, hein? Moi, je m'ai béni parce que c'est la famille. Maintenant, le bachik, nous sous-estimé la famille, mais bateau va vendre nanga. Na ba vendre nanga lilo, petit nanga, jive, ba vendre ba biso. Attends, tu as blessé na nini. Pour monter biso qui na kangile monter na niveau mo boyi. Na comment on a niveau là. Na comment on a niveau là. Parce que ceux qui n'ont pas dit lelo na vina ba l'hôtel ça va problème ko na kuta nango na vie na mutu moko na ko vanda kana bato na sana bango lelo bato kala nyo so maximum na ko vanda na bango nga bakanga ndo na vanda mwana na ndako alobi à peine na feni na ndako ka er makambo ye ndenge yeboye azoyebisa bato place na zalaka kino na zalaka ba maki mona linga na sambi tout na kangala c'est la chance à bato mais avant d'aller là ndako kabimaka na ile lo olia kifa ngoke tournage boire repasser là beaucoup c'est le bilamba OK tournage un mot pour boli boli quand si moi 3 mois 2000 mon boy ya beni 200 ah molekisi yo ça va bloc on a va faire play et tout mais il y a le ya ba kisi tout ça bona bona so la li plus nga na zo ba choc na bato bazala pembeni nanga ke bato bazala musika nanga bato bapesa nga pasi na motema ezala plus bato ba pembeni nanga ete ya yo nini na comprenant eza ba temps fort ya vie na ngai OK na comprenant que vu que bato wana balia mbongo nanga balate lamba nanga bamela mayo nga na somba to na futa mbongo na régie des eaux on dirait tant ba critique nga manaka na bango ya kepa nanga wow en tout cas non na silike na endemi mo te lelo nde na fandi boye parce que atonga nga azate ke mutu moto loba na te parce que loba mabe mo boye pona nga azate bato oto solo na bango te c'est parce que na occasion salama te to solo la que mutu mo boye to non solo la parce que lo mo boye bima to loba na te na ne komata et loko wana est enseignant ngai que je dois être seulement prudent pendant mon en a 5 fois comme une fois 2 fois occasionnellement et je dois te faire du bien pour nous amapa mona très bien dans son enseignement on a plus permis la belle quand la patronne mutu apesanga bazali déjà le roi bouchon na kata dame mutu ndoti ndikangati na lié na koti dame soki lelo oza na succès c'est grâce à Bellevue tiaka na film to eza ba effort na yo personnel nde okuma na succès so na ndosa l'effort te maman Bellevue anga tianga succès te OK donc eza bolingo na ye volonté na ye apesi nga espace et puis nga pe na ye na musala parce que crimo ezo en plaire mikolo mama na ngai bacenga na YouTube eza film ya maman Bellevue OK achenga sur scène nayaki na je mosusu alabinga bite kosala bongo te bato yebi ke yo banga mingi kotsa kobanga na o wana esala bakri na o wana esala bien yango napesa ye coaching na ye aza coach nanga je l'aime beaucoup aza coach nanga alongolanga mwa kolela pesanga mwa sourire voilà lelo oyo babetaka lisolo ke ekoti bamondo wana oyo bakotaka bamisusu bakotaka est-ce que c'est vrai que Jérémy akoti bikotakota mpo akoma na succès to mpe bato bakanisaka succès ezaka kisi yo koloba nini par rapport à ce point là que soki lelo moyeba na monde entier osala succès okoma osala lelo parce que okoti monde akisi to mpe succès eyaka epai ya nzambe comment expliquer lelo lobi tozwata une année okosila te nde bamiso basila baya bapela basila to ozala capable de maintenir succès na yo neti bandeko mosusu bazalaka mpe batikala mpe kaka kozala mais apparemment déjà na sali une année si je ne me trompe pas OK une année déjà une année il y a succès parce que année 2021 mobimba na sala succès yango nazwa trophée année ope banda na banda osala yango ti sikoyo nazaka na même rythme écoute na multiplier sur ba effort je dirais ce que nzamba limbisanga parce que arrivé un moment nga pe na ndokanisa succès za kisi OK nzamba limbisanga ya pe na bato nga pe na kanisela bongo bazali
Bazali. Et ça me dira absolument rien. Si on appelle les lots, na koti kota pour na ça succès. Mais je dirais na bateau non basali succès té. Succès à qui c'est ça té au sang on est. Parce que nous na les lots na ba pasteur balinganga. Ba ma pasteur balinganga. Ba diacre, ba prophétesse, ba docteur dans le Seigneur balinganga. C'est que bolingo nini o lobela ya moi c'est mobile. Té bolingo ya star na ba fan. Je ne dirais pas que Kisi Wanande est convaincre na basali ya Nzambe wana. Té. Non chose à la invité surprise, il y a anniversaire, il y a Enis Solangi. OK. Azam mona mosali na Nzambe reconnu. Ti Enis abengi mama si la bekam que je sali. Abengi na posa Jérémie et tout ti na kenda ki wana na ngala ba ke Kisi na nga wana ndekende ko tuta motema Enis Solangi. Kwa benga nga non, je ne crois pas. Ezara ki temps ekokaki esala ki ba benga nga poto yoka famille wana na musika et na koti na kati ya famille. Na mambo na zo ki ba relation na zo ki italika ngai na bango ba benga nga. Qui c'est succès à la tête? Ok. Dieu n'intervient que dans Moutou Oyo. Alors ça m'a rappelé la volonté puis la bonimoniose. Tu es ça yo. Tant aussi qui c'est ça tant on a dans la libanda. Parce que quand là on a boutique Mike, et ça qu'on a la libanda chic pardon. Et ça qu'on a la libanda. Parce que va trouver les cas, ils avaient bitumbeyer pour ba petit porte tout aussi tout qui n'a pongi. Parce que vous avez exposé. Voilà. Dans la question valeur, na batandu batu na lala na boutique. Pour le moment, tout ni on peut voir. Alors moi, pour la boutique. Les temps où il fallait que Lukana Simba mais c'est pas aujourd'hui je mange Chika Benina Oza Pico. Non, c'est l'émission moi annonce mais le carburant. Il reste Chika Pesina 1000 francs biso ma carburant, non chaque carburant 1000 francs, non chaque 700 francs tout ça pour la bonne. Est-ce qu'il faut la Simba ici? Na problème comme na bureau parce que on a vu depuis quand là na vu le loté puis na mona pe tant balo ya pe na fiancé et na mona goza ya fiancé banini bana boli misanga za na banki tenga la tuna nga mutu mo na bureau poto yebi na fiki na ba comment les place ba journaliste nion sur YouTube ba ma ko ya wana pour ne pas citer les noms oh ya na pede munene lelo na en face. Mais na ningo répondre muto pe na kataka koto na otingile pe na gangela kiye depuis nga la côté la kiyo pour pas te flatter parce que nga la flatter na muto te so za bongo na so za bongo na olinga lelo excusez nga peut na tuni en émission comme ko répondre na ba jara ba tu ba kanisela ko bongo une fois dans la prédication mon la télévision il y a ba musulman noko nanga parce que na benga ba musulman nous ba oncle nanga ya basi ba maliki ba mako nanga. Très bien. Mwalim Amisi aoteya alobi Moussa tanga obimisa bana ya Israël na Égypte. Akie amibendi na kwena ya bisi Nzambe alobi Allah. Est-ce que tu ne peux pas faire en sorte que peuple oyo no mima na terre promise ba finga ngate ba tonga ngate. Nzambe répondre à alobi Moussa, soyez pour nga moko na sala ya ngote. À combien plus forte raison dans sala pour na yo. Là j'étais chez les musulmans. Sur la zone chez les chrétiens, ils ont un passage biblique où elobaka ba loba non na mabe wana me ba kuta na ngote. Parfait. Chic, je ne sais pas convaincre tout le monde. OK. Et kobanda na ye mutu abeta lisolo. Tina ba o ba kanisaka. Mutu oyo abimana ngazati. Mutu ope abenganga na casting moya film pornographique na échoué azati. Quoi na lingala no atize émission. Wow, c'est fort. Na film pornographique toke na casting to tsali penza bolumbu bongo batalinga ati azati. Mutu oyo femme na ngato fiancé na ngato copine na ngaki no ebise ke no fouter azati. Eza mambo eza na mitu ya bato ko na yebi te. Ils ont dirait non soit na mupepe zo ko ba fan no ba finga biso. Na pe na koti na mando finga e passe temps. Na monoki. Na yebi te oza défaut, oza pembe, oza mwindu to za te. Donc moi la mesa te. Je dirais est-ce que oazo kanisa bongo a continuer, eza bien. Opa kanisa bongo pété a continuer eza bien. Oaza moi si alinga comprendre que Jérémie aza mobali. Numéro na des assu ya olukati. Ya beninga de solo liso ko pesa bien to sali.
Copé. Qui va te faire kasi copa love hein. Donc il faut préciser ma cop. Cop né mbongo voilà. Je parle ya bateau bateau là va venir pédé pour mbongo hein. Bon on va avoir raison va venir. Voilà. Parce que sexuellement je sais que mutako binga pédé azati. Pour so na yé na yaka. Na mobali penza. Yakuza. So il to ça la film pornographique benga bandolo ba mambo ba sala ba. Ça mususu. Donc net is na petit nanga Sarah non c'est là ya boye. Yende molati sinanga Sarah je te sali yaka pour Sarah. Donc je te sali quoi. Le loyo après succès. Ba projet zanini. Le succès Zali, est-ce que vous pensez un jour parce qu'on a Simba, Belle Vie, on a Simba, mais au Bimi à travers le film il y a de Belle Vie pour ne pas dire qu'à Belle Vie, on pense à qu'on l'on appelle net ma mission ça va net tout le monde a bande mususu ba Herman Bakenda ba sala ba groupe d'Abango tout le monde appelle de mususu comme les Kimanga d'accord ça azana na Simba mais ana mouvement na ya pas yo pe na ga yelo mo net beta nga que non c'est moi yelo mo bo est ce vrai? Kosala énormément il y a groupe déjà je suis l'acteur du groupe Simba et je fais partie à un membre effectif il y a Belle Vie TV Iska Pinaza coordonnateur adjoint. Sauf que car cela les tienne ndako papa na maman et cause à la awa mais moi studio na yo qui va responsabilité voilà na yo comité la salle dynastie de Jérémy Nazana ba Minata son père Nakati, ba Mabidi Nakati, ba Cardozo mille esprit camarade Nanga Nakati, et tout ce qui a la Zakati, qui encore Nazana la mission de la dynastie, et Yenga Zakati, donc quand on appelle donc voilà les dynastie Nanga na sala, il y a comédie. Donc sur le casting il y a bagag na dia na batu nanga ou non ça na bango. So producteur le quoi Mike Muka dialobité na posa baxela ngai Naomi Lufankenda OK. Moi na bakisi. Mais na dynastie nanga. Ils a ni groupe à théâtre ni chaîne YouTube. Mais à la lure on vend les choses savoir nanga na lukana investir en mon elo nanga moko dans ça la chaîne YouTube nanga et ils a déjà Kalami était en marche ceux qui sont bien à yo. Donc ceux qui va abonner à Yachebiso, ceux qui les donnent au moni chaîne pour Mike au Kanyana no ba porte. Donc Jérémy Chabani officiel Kalami était. Donc voilà. Encore on a na abonné belé plus de 150 000 abonnés à Boustarate. Bah ya bango. Un problème te yo ndeko nanga ti tumanda le lotin tumanda kala. Mais non, na théâtre ni nizanga kapo, c'est lo yo. To pe ndenge to ko kende nango. Côté ni to ko tengam. On a une question avant sous gâteau cette émission. Pour ne pas te prendre beaucoup de temps, ce que je déplore, les lots dans Moussa Nabiso, comédien, monter mes bébés. Comédien, les comédiens. Ce que je déplore dans le théâtre, les lots, chroniqueur, les comédien. Ce que je déplore dans le théâtre, les lots, bateau, service dans le site, bandako na bango, balingi bisoté. Ce que je déplore dans le théâtre congolais à Lilo, ministère de la culture et art est à l'Arabie sautée. On dirait côté art, Batouba plus privilégié, ce sont des artistes musiciens que des artistes comédiens. Fali pour pas du cap la merveille monter Mayanana Ketchup, ce qui aille au Senga, to place mobo, il fallait aille ko tourner clip. Et ça passe pour baboyer. Mais comédien pour pas c'est espace à tourner. Au moins à mon talon dira les Cardozo na kito. Point big. Nakato mo moké pour na rôle ka bongo té. Et pour pas ma espace. Biso parce que je suis comédien. Toujours tu es ba fille wana mo folé mo kolonda. Mingi basim ba boya. Au moins na pisi binonda ku ba retourner ba lengi papa responsable ndaku omona bamulongo na bilamba bana bazawana ngaka ki olobi ba violer papa responsable non mais so ko papa na oui ba la nigno c'est biso baza awa na kiso na le parce que ba lingi yo oko boyo za libre oyebisanga neti mutu lokola Renate Ifoku par exemple c'est une femme mariée voilà Karine Pala. Renate a balé récemment. Oui, il y a un peu ça, tout le monde qui est là. Voilà.
Non, pas cet exemple. Baroka 10. Femme mariée à théâtre. Soit une femme mariée à théâtre, Baroka 10. Mais les femmes congolaises, il y a théâtre qui se respecte. On a eu parce qu'il y a dans les milliers, Baroka 10. Ok. On a dit que pour être né dans Vandi Boy, Tokyo tourné dans Ndako Mobo, et Sangayo, Yusil Pechanga, affolé Papa Mobo. Non, dis-moi, Banda Lelo Tilobi. Oui, Bisanga qui est Belleville Kondi, affolé Papa Mobo. Non, dis-moi, si la Bissal, non, dis-moi, Aminata son père, non, dis-moi, Nanenga qui Lelo, non, dis-moi, parce que Baba Ser Nanga, na Yebi Bango. Na Yebi, quand est-ce que c'est impossible d'affoler Papa Mobo? Non, tout dans ma question. Bon. On a évité coup de foudre, mais non, tout là. Neti maman ou à lobby qui Cardozo a foulé mobile nani. On n'a pas la bien. Attends, mon amour tout cas bien. Mais d'ailleurs, quand tu as Cardozo qui toko, mon iblo monsieur Anine. Cardozo qui toko. Moi c'est qui toko. Mobile hier sous Cardozo les qui font lingi. Mon iblo monsieur Aneti. Ata papa lingite mais maman yé Cardozo mi lingite mais mon colonda ko pas ko koisama dans sens on peut ça peut aussi arriver dans sens oui mais yo quand si na ba danseuse nyonso ba bina pas ya Fabregas par exemple danseuse ya kitoko lokwa ba Cardozo azaki oso Fabregas ko senga espace à tourner danseuse wana za wana pe ko séduire azalit ezara que wana penza Chic Monde au convaincre nga na ngote parce que ezara ki ba pesa musana biso ba artiste comédien Valère D. Pour te contredire, je l'ai dit sans peur d'être contredit. Non bangate. Ba pesa biso Valère D. Ba pesa biso Valère D. Un artiste comédien, soto bito tanga ba artiste comédien o ba na ba carte d'artiste vini na ministère. To ko 30 D. On dirait qu'il au moins les musiciens soit poufi ba autorité à mboka baye. Mais puis je peux dire merci à maman Olive. Maman ni maman Denise. Maman Denise. Maman na biso wana. Les bango de batika biso te surtout plus maman Olive non na mona te likambu ya comédien bini eleki maman boy. Non, na mona te bon année mo eleki maman boy. Non, abenga ba comédien. On dirait il y a comprendre pas si y a ba comédien. Mais on dirait que c'est limité one. Non. Non. So na zonge pa na biso moko. Comédien on pose likambo ya munina ne comédien ye monda ko mi exposer yango. Donc so moni mutu musu place au beta li solo ya mopikisi. On dira ça na promenade. So moni mutu a confirmé misala maté ya ba Jérémy ba grâce Luzolo banani. On dirait ya assistant jour mon spectacle moko boye ya bango. Mais autant la boye comédie. Beaucoup bando yo biso maka muninga no comédien lobaki pa ya batu pona yo hotel monongolé. Puis poisson pour écouter un de moi biso théâtre poisson ça là. Il boma de yana. Ah, tu yo moi bato bano ya poisson te. Nani boma. Makaya dans la poisson. Ndeko nani wa gouvernement ndeko nanga comme Kimi Cheko dans poison maman Kalunga poison hormis te joli oh yoga ite biso ngana na yokaki ya on a le beat hormis théâtre nous avons ba camarades de biso libanda ya théâtre OK nous avons ba relation de biso libanda ya théâtre donc aussi ça tournage beau mabidiaki. Comme on a ma belle globalité. Ma bidiaki. Ah d'accord. Décor aki. Aminata ki. Moi place na ki wana. Donc nous avons kutana ba camarades na mo ba ancien IEC. Bato na tangeli wana bazana ngati. Ba TikTok ya. To koma na lisanga ba TikToker. Spectacle on autre sala na les barbecues. C'était le dimanche. Il y avait aucun comédien na kati kuna. Mais na Meli na lié sans contrôle. Viens na ngana ni azaki. Babenga bambungu edo mopatasi abaminga bambungu bili comédien zaki wana te comédien ni zaka par staff na ngai ba Arline Woko bazaki wana mais tina liaki na milaki so poison zaki wana ngena na ona ba comédien ba poisonenga total la kapi ba place nfu na contredire bango te bato ba lobi ba comédien ba tilo mo poison wana ça na problème na ngate parce que je n'ai pas de preuve mais comment un comédien dans la moni na mutu na ngani na vali bona bi poison o eza na nzoto ya décor mutatina ki yango eza Roger Kalala
wana na ngoti wana na ngoti yango naloba ti lelo ke na théâtre poison eza na ngoti. Voilà. Poison eza. Voilà, tombé dans cette émission, mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. Babona chez Bisso, bazaki tan otala yo, batapoto pe ba consommer yo. Lilo ba mo répondre bango parce que tombé dans soka. Batapoto ba diaspora na libino mingi, ba leader amisi, ba Mike la Duchesse, président Okosinga. Na oki do so Okosinga. Président 2 minutes Okosinga. Président Duche Kapanga, merci de l'opportunité. Nous avons calamité par na groupe na yo, merci. Abonné na ngai pe nyonso, abonné donc ba fan na nga au fait. Mais évidemment on va na makambo la nga po bazaya. Calamité bagage ko taper awa to ba na ba film. Ma film est autrement. Tout ça c'est dans l'émission. Hein papa. Ah yo balinga mbongo pe boité pardon. Pardon, ninga badinga pe mbongo bote. So balinga ngai na yebi ba abonné à chez Bisso TV, ezaka bato tozali on a Chicmont TV hein. Tété, o bato mususu. Ah. OK, na yebi na batisu ba en plus na ba abonné à chez Bisso télévision parce que bango nyonso ba o ba yokanga te, ba yokanga lilo ba mususu yebi ngaka na mambo ba théâtre mais non ba monanga te, ba moninga ba yokinga ba comprendre que à part ma boké mon fait ça là parce que je suis commercialiste de formation, je fais l'IEC, je fais la comptabilité, j'ai une tête qui travaille et qui fonctionne ici. Pour ça, ma boque, il faut s'amtamaïler, s'il vous plaît. Il faut s'amtamaïler. Mais ma commission, on m'a bazoba, pas bamisous. Pas bateau, bah éviter. Bah éviter. Donc, pour Olongwa Jérémy, comme l'homme de l'évangile, ils ont un karma casse wana na kati. Pour qu'il y ait deux vies différentes, mais dans nous autres, mon corps, il faut ça ma casse. Parfait. Numéro de téléphone, Isa? Non, je ne sais pas. Ah, pesa mbote. Nous attendons. Et ça va bien, nous attendons. Donc, nous avons musique ya Château Rouge. Maman na ya Château Rouge. Na musique na Château Rouge. Ya solo. Maman Château Rouge, na pesa mbote. La musique na Château. Donc, so to si bango te so komi photo, chama pour la Château Rouge te so il était qui signora? Je sais pas. Ah d'accord. Il était au Caïpé? Je sais pas. Ah d'accord. Non, c'est bien, vous mon moment. Ah mais m'dé mon mabé, aïe ma l'obali mbanga. Hein? Lianga mbanga ta yumo. Lianga mbanga. Qui signora? Ndé mon ndé mon mabé, s'il vous plaît. Et tu vas l'obali mbanga. Bongo. Azo édiqué nini? Bana babé ba jeunesse. Président Fali pour palbaki yambanga yakolianga bambanga. Mais il y a émis dans le mabé. Abili lenga bolingo yaka so na so ya mwasi. Yoka yo peso so go baby ça. Pesa ka mbote. Pardon. Malobala bozwa ngo wapi? Ngai te to no mambo ya Kisinjo. Ah d'accord. Moi je félicite la chanson hein. Eza kitoko. Ngana boya ngo po. Ezo baby sa jeunesse. Na ndenge nini? Lianga mbanga. Et là, il fallait aller en passant. Est-ce qu'il fallait aller deux fois? On comprend les choses quand on est grand. Honnêtement, on comprend tout. Parce que mbanga yango. So yo comprendre mbanga o ba lobela c'est ça déjà mukolo, c'est ça non? Na pesi yo pe mbote avec Sinjora. Na pesi yo pe Sinjora. Na pesi yo mbote au fait. Na pesi mbote na ba musique na nga ya Angola, Alpha Mona. Donc si siko banda na exeko makambo sala. Alpha Mona ba musique na nga ya Angola na pesi mbote. Ba musique na nga ya Brazzaville. Et pas ya mutu na biso nani. Ninelo Kemba. Ba musique na nga ya Brazzaville na pesi mbote parce que tozo ya kala mingi te. Ba musique na nga ya Lubumbashi. Tozo ya pena décor, je pense la fin la semaine prochaine déjà au Kende. La pesi bino pe mbote. Na kati ya ba musique na nga na ba femme mariée baza ba respect na bino, ba homme marié pe baza ba respect na bino. Hervé ba man na garçon complet. Na pesi bino mbote. Chika Lukao. Fanny Miyake soldat. Bambote na yo pe yango wana clavier qui kufi ami privé et personnel. La pesi bino bete ya Solange Sasa ya Baleki.
Patrick Beckham, Lady Maître, ya Mami Massamba, ya Baleki, l'éclairage public de la beauté. Na fesi bino mbote et puis na ba fan na ngatu, na staff na ngama Mumba, El Jombala. Voilà mabanga et pardon. Yo aussi ça va tenir soir. Tomi na suka. Petit na JV, Master na ngai décor ilonga, grâce Luzolo. Décor respect na ye. Wa master na ngai. Na lela fort. Ba respect fa na ye. Kilanga ni zate pa na ngaza master na ngai. Te ngana lela fa na ngai. So a master na nga. Oui, na dara fan na ye kutana ba fan. Na dara fan na ye. Jupe to beba na no ya ah, ya so na TV. Master na nga. Na ba betu moko donc ngaso na vai na kits ne so décor ando po a master na nga. Oh ya solo. Ngabe na wesa batikoza ndoki batmandi manga poto za ensemble. Oui bon nde na ndimi ko vanda na kits na loba boye po eza yote. Vraiment, to na suka ba aussi biberon. Mais bokala pe mutu moko. Bokala pe mutu moko. Mama Emily Seti Mayinga. Mama Emily Seti Mayinga. Na orphelinat na Evida wa sala pona bana bitiki. Maman. Faut tala pe bana bitiki. Ouais, non sala ngona ouverture à chaîne. OK. Non qui de visite na lena ba ninga na ngaba orphelinat. Et ça bien. Fina ba boti quoi. Net ngana yo. Ko fela ba papa avant. Mais le jour Bali au remplaçait déjà. Bon, c'est ça hein. Donc on est du Cameroun. Donc je vous aime beaucoup hein. Na bi que Bali au sommet mbala soukati. Bon s'abonner, bon la sa Mike qui vous nganga. Merci beaucoup. Ezongi. Mouton finga ngana c'est na précieux évangile. Voilà mesdames messieurs, numéro de téléphone exact. Na ba réseaux sociaux nyonso na zali na ba page Facebook, na Instagram, na za urgence atin lombongo. Pour mission ba bengaka. Nga chez mission ba responsable de balanda. Ya te bana wa mike te. C'est ça. Responsable. Voilà. Plus 243 89 54 98 345 plus 243 89 54 98 345. Donc aux ananga conseil, remarque, tout. Les akuna kati so na beti libaku na discours nanga bolimisa so na beti lisolo famille nanga moi muke et déranger yo limisa Voilà, merci beaucoup na nengo pesi biso opportunité à Oyambayo. Na banji ko kominda kuna yo kalamite bagage ko ta ba film pe ko ta na chebiso télévision mais de films chrétiens hein, des films où ils ont édifié et non babuzoba biso za c'est édifié ta chaîne YouTube monte déjà tu film à fond. Te musupe zali. Spécial Sunga orphelin. De soutenir orphelinat Vida. Nakata orphelinat Vida. Bolingonde Vandi. Ndenge okanisi baye bazo telengana. Nzamba pambola yo. Orphelinat Vida. Nzamba teliso na ye awa. Eloko nyonso za nango. Yaka contacter orphelinat Vida. Misolo na yo okabola ngona banani. Orphelinat Vida. Ici ka bazo za bana o baza orphelin. Et baza délaissé. Nzamba sino na moke kanisi la orphelin. Orphelinat Vida eza train ezolokota ba orphelin botie essence po ekoma la destination. Nzambe na lola mona bino pambola bino vraiment azongisa ya ebele. Vraiment na ko nyonso bosalaki. Lelo to yesu na lisolo mosusu kosenga na bino ke tozweli bana esika ya monene. Tozweli bana esika ya kitoko. Tozofutela yango chaque mois bana na biso fo balia. Bana na biso fo bakende classe, bana na biso fo balata, bana na biso fo baza propre. Nasepelaka na donner oyo, bango bayoka mbongo na Nzambe et puis basalaka Nzambe sengi parce que c'est eloko Nzambe sengi na biso ki Nzambe. Tu m'as donné cette vision. Mais je ne vais pas travailler toute seule. Bah bossa le cas ba provision était tout autour de moi. Nayango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10. Topé, Bengi Bissona, plus 243 97 666 66 04.